Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO, vraiment tu vas dire que vous allez coller la moment où bandi kolanga balobi famille bota oye, famille bota et sengo ngala zana on est petit peu bien vous allez balobi, maman komi, Poutine de l'écriture avait dit Poutine de l'écriture et maman Belvi candidat patrona dans son travail. Balobi c'est du lourd. La famille, est-ce qu'il y a besoin de temps? Il y a côté la thésère du film. Est-ce qu'il y a besoin de temps? Il y a côté la présentation à bactère. Est-ce qu'il y a vraiment pour comprendre ce qui s'est passé dans le film? Balobi yo kozanga metalio. Okozala l'échec moi c'est ligorodo balobi lelo tozo banda première partie la famille lelo ce que ozo kita côté la thésère du film était côté la thésère du film yo moko mono sentir précieux dans la carte film oyo o sentir be émotion quand les to mesala ko vivre be émotion dans le film maman belle vie be émotion zanga kate bandi kolanga en tout cas na pesi bino kutumbo tete po sengo moko na zana ngona film lelo balobi ya biso eratakate vraiment ba mbote na bino partout vous êtes dans le monde entier o bolinga ka vraiment chaîne na biso ya famille Bota News TV et puis o bolinga ka maman belle vie candidate patronne Poutine de l'écriture balobi maman comment maman zo beta zo fiakola ah maman toro zo beta ba toro na ebisio ezo zwa penzi ezwi mutu donc na ebisi bino pas moyen Poutine l'écriture oyo zwa kango wapi nana pesa biso belle vie ezaka nzambe mutu ko pesa biso mutu ko belle vie boye faut kaka nzambe parce que nzambe tonga apesaka ya malamu nzambe apesaka jamais ya mabe apesaka bani ya malamu apesa biso mama belle vie na kanela maman belle vie tozo ba conseil na kanela maman belle vie tozo ba leçon ou tozo na ba film azo pesa biso ba yaya ba film o iza ba leçon tozwa ngana loba ngo ba film o iza lokola ba mateya tozozwa nde tokendaka ba église okendaka église po kozwa mateya oyo ka mateya obongola motema c'est le père avec ba film maman belle vie azo pesa biso parce que tozozwa ba leçon au coup peut-être na ba église tozwa kate tozwi pété. Mais à travers ma fille, maman belle vie suis en tout cas nzamba pambola yo. Maman belle vie le corps suis zate. Et le corps suis zate pour niveau oyo ozo ko édifier ma beauté belé maman soko yeba ki niveau ba appel au biso to à travers ba film la yo maman belle vie okoki kondimate. Donc ozo ko édifier ma beauté belé ozo sunga ba famille belé ozo sunga ba jeune fille ba jeune garçon ba couple ya bandi sika ba mikolo donc ozo sunga ba tout nyonso dans la catégorie nyonso maman belle vie azo sunga. Alors la famille s'il vous plaît film oyo eza film kitoko to moni présence à papa la biso ba le papa la biso papa elombe wala za koko la biso to benga kana kata famille bota aza vraiment la kati bande kolanga et puis to nini bana na eba nani la famille balobi bana papa elombe éternel na Patricia non la famille non quelle ressemblance o eza na kati wana boyebi ka éternel ninga okende na mikolo boyebi ninga zoya mwana wana na Patricia nde ba oya donc belle vie vraiment azozwa o sentir ki ba tête so bazo kota non ouais so bana bella production donc nulle part ailleurs au baba pena produit fabriqué par Bellevie nulle part ailleurs directement bon moi la pas Bellevie bazui temps encore de formation bazui scolaire ba bimi bazé belé au bazana kata Bellevie TV bazwaka ba formation tant ba bimaka toujours les locaux donc on sentit que Bellevie a formé voilà azo longola chômage na katamboka la biso mutabo azo mérité ba respect azo mérité ba valeur o ezaka pa mapa mwasi Bellevie azo mérité ango parce que ça la ba fille belé o lelo ba se retrouver te ba tangi ba classe pété misu ba tangi amaye les ali mais à 8 ans que université te mais maman Bellevie a vu a PC encadrement lelo tozo mona ba ye ko ça ba film o sentir que peut-être qu'elle n'a pas côté la fille moko boya mabe mais le maman belle vie pour encadrer la famille eze sengo ba fille mère azozwa pour encadrer azo foot bazo ko survivre ya mwana mwasi boy ate yo ko lobele mabe so ke za ndenge ni ekozwa ete
Et qu'on était parce que oh ils a quatre naïe. Oh on s'en battait quatre naïe, ils a déjà été belé. Bah ma pambolo belle vie autant sur mon bah merci maman belle vie, merci maman belle vie. Nous sommes belle cola zo mon azo compter. Yo na nyoko ya ko cha musapi likolo na ye. Yaya ba chaka musapi ba pa mutu nyonso te. Mutu nyonso za mutu finga te. Mutu nyonso za mutu critiquer te. Mutu nyonso za mutu ko sala mabe pété. Vous comprenez? Neti ba maman belle vie boy. Yaya faut banga hein. Hôtel la mutu so qui parle ba orphelin ba veuve. Yaya banga. Banga makambu parce que bato basala makambo nzamba soki parana bango atele bolobi azaka wana apesa bato pour que balingaye na ba orphelin pe na ki na ko pesa pe po balingaye na ba veuve wana o bazana ba internet te bato réseaux sociaux te on peut faire ça ni ba côté na ba film tu vois donc pour vous dire que azawana ti oh bino bokanisa maman belle vie azawana ti aza mutu mususu alors la famille ton ya ko bala bino qui est maman belle vie en tout cas s'il vous plaît tout participer kaka na bolingo azo perception ko ti sur ba film chaque jour ba film qui toko éducatif en tout cas tous on fait lango à son serre na kota la ba film surtout film na so banda lelo na beti c'était lelo première partie la famille s'il vous plaît to kota to moni papa na biso babi o na grand maestro babi yende asukisa yende koko na bango balobi ye wana na kati bande konanga bokoyoka suma finge kobima moko ezaki bakotela papa elombeli lelo ko ba moni na kati ya belle vie bokoyoka yaya pour vous dire que toza kuna ti biso tozo ko avancer parce que nous avons un but bato bazaka na but bazo ko kenda toujours baso batala asimate bayoka ka gauche droite te bazo ko avancer pour so batie batali sima ba koma lokola lot akoma libanga mungwa donc toi on attend biso tozo ko avancer balobi Elena présence Elena j'aime cette fille a joué tellement kitoko na ba maîtrise na mona kika loka mama Esther français ne wana nenga kenda na maman Esther oh non maman Esther azo miss biso Poutine en tout cas il faut ça les faut retirer sur maman Esther to singa maman Esther to singa tonton Dako en tout cas toi na poser la bango parce que ça fait longtemps tozo mona bango te s'il vous plaît donc c'est l'abso vraiment bango et que ça l'abso bien Poutine de l'écriture nebi que yo ka biso dans ton l'émission vraiment en tout cas on fait l'effort osons c'est ba tozo singa Elena joue très bien. A joué vraiment kitoko. Tout le monde dans des makambizo kini. Tout le monde peut qu'on a papa Serge qu'on a kana tegralissus papa Serge qu'on a basi. Yaya makambiza ouais na film oh. Nazo mona place oyo matati ça parce que photo vidéo na tu ya belle vie oh. Na mona ki on peut linda tchaki peka na même bureau oyo. C'est sûr eza film ngo yango yo. Donc film auto totala yango bozo mona vidéo oyo ezo le capable belle vie. Donc c'est que papa Serge azawana asokipaka na basi na kata ya bureau na ye donc aza mutu moko be azalaka na basi j'espère que botali TV de film ndenge ezali alors boyebi papa Serge pe ndenge abeta yango dada totali kuna kote kuna Davina apwa yaya eza koyinda totali kuna Linda Koche toujours balobi o akoboya mi la poison. Soko boyo meli poison babi on ne change pas l'équipe qui gagne. Équipe ils ont gagné ces matchs ba change rangoti. Tellement que Linda a parmi l'équipe ils ont gagné ces matchs en tout cas Linda a toujours wana collé serré simate ya to chali babi monde oyo eza monde ba intérêt mutu total aura toujours intérêt ne donc Linda pas tel intérêt ne ba vie pas tel intérêt ne parce que Linda coach ba vie bongo donc toi la choix toi la terre kolanda ba radio toi tiens toi la temps on a biso toujours to focus ça babi maman komi maman lambi maman absolamba bloko mungo ekokinyo se kokaka tout ezaka toujours ya kokoka lo moti zanga ke lo mo pete le kaka donc il sera commis à koma penza parce qu'il azoka tana ya kokoma azoka tana ya kosala histoire na ye alors la famille s'il vous plaît na beti c'était autre le bel ba film té oh bozo le bel ba futilité bozo ba makambo zanga tina boya ko le bel makambo ka ya be OK biso to bi film la biso banda lelo Yaya, yo zo ba ketu le mamba film. Est-ce que yo tout temps la film? Est-ce que film tu aussi sur en première partie tina suka. Tina fait est-ce que zappa qui tout ane ko lecture vidéo té
donc to boloba na biso ke toyaka kolobelaka filme tolobela tosala bapromotion bino mo mpe fo bokotaka botalaka bafilme lokola biso totalaka nde singa mpene na rata te chaque jour je suis présente naza na posa tomona bacommentaire na bino parce que bacommentaire nde elasaki présent ozali donc il faut tokommentaka na bavideo ntango ozokommente bayebaki ya moto vraiment azalaka yanga ntango okomantaka donc faut kokommente même ape na famille libota news il faut kokommente yaya ntango tokosaka badédicace totala bato bazokommente nde tokobwaka soki sikoyo okomanta te tokobwaka ndeni yaya s'il vous plaît la famille en tout cas raison nanga nayaki kaka mpona lobala so tokota na filme ya so lelo première partie naye kobeta sete nabeti sete vraiment tokota toke kotala toke kodécouvrir makambo nini eyeleka na filme ya biso vraiment la famille bisou bye na tiki